na veni limete banda kunyonso ebukani talaka ndongo zomo na bifunda wana mususu yango wana banda kunyonso ekei biloko nyonso ekei to bimi me mutu akufi azate baveni nyonso eza kokabwana mapangwe bebi bandako ekwei bato baza mpe na kalamu wana ebale ebimi bazaka libanda na biloko na bana donc tozomona te nini tokosala leta nde aya ye moko avisite avivre événement ezoleka kote oyo ça ne va pas mama. Chinois. Voilà, tous en a quartier du Voulou, wana précisément à côté à campus, voilà. Érosion et salami grave ndele par et kabwani en deux parties égales, donc c'est triste banda ko kei net aux ana population awa il y a un type où on va intervenir. Bonjour. Bonjour. Papa benga na comment nga monsieur Justin Chamba. Monsieur Justin Chamba. Ah to moni ndele panzani et kabwani boni na ndenge nini. Bon, to surtout kaka banda mbula et noki banda 23h. C'est que nous voulons qui deux fois. Nous à 23h, 5h du matin. On est là qui neti et côté banana ma belle. C'est qu'on commande à 5h, on a ti na mi-temps on tozali. Nous pena et police ma belle boukani ne moyen usate. C'est que kobima arrêt monauta. Ti pona kokoma ili mosantu. Li bulu moko mama li bulu e salimi place wana. Bato bazindi banda kwa batu biloko kwa batu. Moyen tolo bezate kutu soko kitiko to na sa tadi na quartier tadi na sa livulu eza banda ko ya bato bukani mabulu eza kuna bana misatu bakufi na papa na bango na ndaku mama kangami na moustiquaire ba memie na ba fulo eza la côté wana baza na hôpital ba bukani baza na hôpital ba kufi baza ka place wana baluka. Bonne occasion encore. C'est là où tout le monde est vraiment goudron, qui vraiment ndela. C'est là pena zaki a kofongwa mazala ki na makadam prince ou tezala prince ya université. Ya mwana. Vous le connaissez éco salaire que ndele kabwana vraiment boyeke et kabwani et puis ils ont mon na.
Bon, ezaka mai, c'est comme si bassin moko ezalaki awa, mabele kangami siko na kati wana. Yango na moni BBC de face et kangami pena ba moko katani. Merci beaucoup. Nous avançons. Bonjour maman. Bonjour. Tozana na veni limete. Banda kunyonso ebukani talaka ndongo zomona bifunda wana mususu yango wana. Banda kunyonso ekei biloko nyonso ekei. Tobimi me mutu akufi azate. Ndako eza na ngambo. Eke nyonso na mai biloko nyonso ekei. Ça l'état congolais. Zamba l'état atala biso likambo oyo. Atala biso pe place ya kovanda. Tala ndenge totelenga naza na bana 8 ndenge na zaboy. Place ya kovanda ezate. Merci beaucoup maman. Bonjour papa. Bonjour. Tomoni nzele kabwani bolika moni. Libengi oyo eza ya lelo te. Eza ya lelo te, eza ya kala. Mais Marco Mbule beteli lelo. Quartier bozomona bomoni ka likolo libengi mais na sekuna. Donc ba quartier avenue moyo koleka tout droit oleka te. Ba avenue nyonso eza ko kabona. Mapangwe baby bandako ekwei bato baza pe na kala mo wana e bale bimi baza ka libanda na biloko na bana. Donc tout le monde est en train l'état de aïe moko visiter, à vivre événement et zo les kotoyo, ça ne va pas maman. Mais goudron ezaki makasi, subitement ka bopo na mbula moko nde buki yango makasi. Bon, omoni eloko esami boye. Toko lobake ba chef du quartier nanu ya biso kotoyo, baza mal organisé. Pourquoi? Parce que avenir ko zala 2 mètres té. Avenir za 5 mètres pour mailler et permettre mailler les cas. Zoba député, zoba chef du quartier. Bato baza kotoyo balingi te quartier za la malamu. Mapango to wela kotoyo, mapango ezamgo luka ko yiba balabala poto omoni la muninga. Kenota ba incendie za lelo bato mi bola libanda po place ko la les ate. Lobi nini po na l'état congolais papa Facha Zolanda o lobi boni. Bon, l'état congolais ezaka to bien que l'état te. L'état yaki l'état ba bien que l'état pour na biso. Soki aza l'état pour na pays yeto koyoka yete. Dis-moi azala l'état pour na biso nyonso na mboko yo toza ne sengo na ye. Esengo peuple ezaka pour to benga l'état te, mais to benga l'état pour abongisela ka biso ki sasa mobimba. Ezaka to gombe za kitoko limité za bongo koto baza bambwa to votaka bango. Bongo sikoy to tira na vie oyo bana biso bazotanga na pasi makambo nyonso na pasi vie oyo ndenge koyi boy prince katani na pasi neni parce que gratuité scolaire mama tozo mona ngo te na mission nazo balokuta te bana bango ye nazo tanga ofela bazate ofuta mbongo la biso tozo tanga bana na ba école tozo tanga sabana na ba école mususu bana bango bazo souffrir tozo tana ne vie tozo ngo lelo ko benga na makambo nyonso intero ya pamba mwana osala te l'état nde azo relève atia bato ne ba ya ko vivre événement apesa bato ba saki bani ata ba sima bato ka quartier zonga normal. Papa na Kinshasa et comme la biso likambo parce que le barapro la pluie c'est le beau temps mais biso est comme le mauvais un très mauvais temps tala érosion nenge salami tala nenzele kabwani en 2 parties égales donc ils a vraiment pas si pour na comme ils na quartier du Voulou vraiment ba konzo ba Hollanda biso déjà d'ici d'abord que la population solution parce que ça va plus banda ko kei de l'autre côté peut toujours avancer et ça peut ka awa batu badaye vraiment oh nyonso bolanda ngo sur club.com bo continuer kolanda actualité mbule beti donc et kaboli nzela et bomi batu donc c'est très grave là j'étais avec Francis Wala et merci à Pichou Manga boss lady de la nation tonton Banda vraiment non pas Gaston Slim Berger Junior merci pour l'info aller bus en tout cas sous la pluie mais tous en choix le boulot nous appelle et nous avançons au Kende vers Oasis ne balisi biso kuna il y a de morts ne tokene ko visiter kuna merci Francis Wala Bongo beton, beton munene wa la vida y mala
Exato, papa. Makanizela, bakulu pa makanizela. Baboya. Bae, on venir à ça, EVD, bae qui est l'autre côté. Bon, place que nous sommes ça là, Chinois. Chinois. Ah. Chinois. Chinois.